Voilà, coucou la famille. Hein. En tout cas, Nazana communiqué très important pour na WhatsApp nangai. Et bah, WhatsApp nanga mwenye sa yebi numéro wana. Eza 0044 59 59 hein, 62 52 17. Voilà, donc nazaki tellement na ananda kute naza na pa ya bana nazena ba koko ba osala moi ba désordre wana. Alors mutuboka benga na WhatsApp. Alors alobi na ngai ke sala likamoko boye par erreur na ye kofina et puis banamoni ke WhatsApp nanga ekei donc ba donner nyonso ekei WhatsApp nyonso ekufi donc naza su na WhatsApp te pona bo joindre nga pour le moment. Alors soki bomoni na WhatsApp wana et que mutu a utiliser azosenga mbongo ou bien azosenga aide ou bien azosenga likamoko boye na kombo nanga na numéro nanga. En tout cas, beau répondre, te beau pesa, te beau zoate. Parce que wana vraiment dans naza na rolekape na YouTube na ngai na ko tia émission na rosala yango. Donc je ne savais pas babenga na numéro États-Unis, baton bande ko lo anglais. Alors on a ici bango qu'est-ce qui ne va pas ba le bioté tolika to rejoindre na meeting moko boye il faut finir si comme moko boye tant que tu nazo hésiter tellement nazaki na bana paf et finami na mona kaka mutango akati WhatsApp pe ekei. Donc je sais que bato basala ra bongo boando mona pe photo nanga ezo bima parce que j'avais mis ma photo aussi donc boye ba ke ezangate donc na sali nini vidéo oyo juste pour informer bino donc en cas où mutu moko alie mbongo na yo asali yo mabe ou bien na nini nanga ngai na ozala responsable te parce que na olakisa toujours vidéo nanga oke na tiaki yango vraiment bandeko nanga bo aimer bo like en tout cas nazoyeba te mpo na nini mokili ekozala boye mpo na nini ovandi na oka boye oyo kozwa kobebisa WhatsApp. Heureusement peza WhatsApp moko eza nango na utilizaka na chaka nanga pe biloko mabe na ba WhatsApp te parce que soki ezaki ke o na chaka bien ba biloko nanga intime ba banini ba nga banda ko bimisa yango bo mona ke bato o mutakala mutu bimi ezande boye yo peke na comprendre ngo sikoyo parce que so na bande ko boma ba mitakala nanga na kati kuna sikoyo bien ndako cha ba biloko mabe ngeza mobulu poni bolika bato baleka bonne année malamu te. Bolika Noël bato baleka bien te. En tout cas celle nango pas cité parce que bato balinganga kaka ba olinganga na hôtel miwasika so na komi kimia et puis voilà. Tant que kozwa 2 semaines ou bien na rozela soki na récupérer même numéro. Mais c'est triste bande konanga. Ozo kokoso za mbuta communauté congolaise bosa makamoko boye tant que tu na raisonner code mo boye bimi donc nazaki vraiment embrouillé. Na bana et puis comme si bayeba ke ero moto aza embrouillé a ko raisonner mingi te vraiment réunion est très important boye vraiment non. Quand tu as fait ça okozwa nini alors bande konanga s'il vous plaît wana la danoise okomona soki ka numéro nanga wana bimi na photo nangai basengi bino mbongo basengi bien boy ou bien balobi yaka tokutana esika boy ola danoise aza en danger soki bosungi ete akokufa bo edenga te. Je suis en bonne forme, je suis bien et je me porte très bien. Donc, boké ba communauté, ceux qui veulent baza bato communauté na biso, ceux qui baza bato communauté na biso te, mais eza pasi. Bazo tambo na kombo ya communauté na biso. Alors, nde konanga na yeko peso mayele, so moni bato mo ba bengi yo, balobi ke eza réunion, batindi code moko boye, balobi yamba code wana, kende nango gauche, kende nango droite, ko sala te. Okoye bato koloba, ah, nde nini mutakala nange bimi. Eza intime nanga na chaka ngona fait na téléphone nanga. Nde nini kam nanga boye bimi. Heureusement eloko kuna ezate. Ezaka ba vidéo batu batindaka, ba photo batu batindaka. Donc na comprendre te. Pourquoi arriver à ce point-là? C'est triste, vraiment c'est triste mais tout est parti. Ce n'est pas grave na bomba pe bloka grave kuna te. Eza pasina mawa. Heureusement bo pesinga na mayele. Heureusement nazaka na 2 téléphones. Téléphone nanga privé ata boyembalo ata naza na kwiti bozwanga soute mutazwa mayele mba moko abon attendez salut bokantinga na ofete bonne année mabe na ofete Noël mabe pour na vidéo na regretter ka parce que na sadira na ba groupe nange belé na landara mso ba évolution mboka mais tout est parti tout est effacé non WhatsApp ton ekeye bungi nango
eza lisu te naza su na WhatsApp te bandeko nanga c'est pas normal na kati ya swadi momo botaka malili mo eza yo sakana te. Voilà, donc on est en famille, ben c'est regrettable. Moi je n'arrive pas. Oui, mais que bamsou bazar ba on est loka ko sala na vite, yo comment loka escroc, ozora ba WhatsApp abatu, o ba no sengela ngo bambongo, là dans nos en danger, je ne suis pas en danger. Moi je suis avec Jésus-Christ de Nazareth. Bon matabo kita, je suis là en bonne forme. Bozwanga te. Bomekinga na butu bozwinga te, bomekinga na moi bozwinga te, bolingo le kasko na WhatsApp. En tout cas, communiquer très important. Attention, attention, attention. Ce qui mouta bengi la danoise parce que ça la bajewana la danoise a en danger, bo pesa mbongo ou bien za maladie, bo sungaye et mawe bo moi pe bo atteindre nga et osalate. Mais ceux qui bo monika mutu akomeli bongo ndeko nanga mbala moko koma na nini na nini nanga na WhatsApp nanga et na TikTok nanga ou bien komeli ngai na sous les babala danoise na chaîne nanga pour dire que la danoise est-ce que ça yo boena boy ko sala eloko moko na kombo nanga te. Mais na bungi sinde ba relation ebele o na zwa na réseaux sociaux o to koma lokwa famille mais na kosa isaka WhatsApp mususo eye kozwanga pe naza libanda mboka na ko umela pe kotoyo donc soit ce qui na zwi tant ko sala ngo awate parce que je faut na zwa na sala numéro sika il faut za numéro ya sim ya mboka na ngai donc mawa trop bon à bon attendeur sali. Mais je crois que ce muto bengi gai direct au zwanga. Voilà. Donc ce qu'on moni que problème moko penza que ozaka toucher benganga direct na WhatsApp te. Benganga penza 0044 74 59 62 52 17. Na siro kozwanga. Mais na WhatsApp non. En tout cas, des gros bisous, bozala bien. Bye bye, bisous, to sololi, mais isalinga pasina mawa. Totika motema mabe, e futa ate. Bye.